zela oke mbangu mingi oke mbangu mingi zela nanu bon mon esthétique asika ndenge eza boye parce que ya Mike alingo chile biso ba 2h30 hein habite ke makolo pe le marama moke to le moté mais on te bite au fan de la binesco changer design le lot peut bino design mususu on comprend nango on comprend donc to bandaki place moko boye mais siko le pe to komi place moko boye merci na ba abonné na so beti na ba maboko. We love you so much. Thank you so much pour naba partage ko aimer ko donc beau continuer s'abonner donc vous avez savon ouais so ndenge bino mo monique to changer moi décor ça veut dire que to bana osala makambu différent makambu zoya surprise pour na bino bozela gara kala mingi te makambu zoya parce que to reçoit kana majabouté voilà alors sans plus tarder encore merci beaucoup pa batuni sopo na ndenge bo sungi biso to combien na 1000 abonnés toujours mata please écoute ouais yeah. Toujours mata chaque jour toujours mata to ok merci beaucoup pour na batuni so merci beaucoup pena ma classe ming ba maman na biso ba papa na biso ba yaya na biso ba yaya ba leki basi ba tonton c'est ma tonton ba vie kobo sanate ba koko pe vous allez ouais so koko atala lo ba to lo dion. Anyways, yes. Majibados. Soye pambati, ivo sone yo, tumemi bika ya maluba, koloba bondambe na yo. Napa. Pelo vezina bamai na mitema bosusu tisio Ok mon ami Shekina, ça va? Très bien, merci. Très bien? Super bien. Trop bien même? Trop bien. Tu as 22 ans. Qu'est-ce que tu nous as préparé aujourd'hui? Matondo de la sœur Rosny. Matondo de la sœur Rosny. Ok. Quand tu nous parles, parle-nous devant le micro, d'accord? De la même manière que tu es devant le micro. Oui. Voilà. C'est là. Bah frère na biso ba musicien please yeah. Et là qu'il faut bosser là botika kotika bande ko na biso to génération na biso na ba ignorance. Please nzembu sero zoyemba eza ya sœur Rosny te eza cover ya sœur Rosny o asela ki eza himela. Tango yemba ja chante Matondo de sœur Rosny est-ce que eza nzembu sœur Rosny? Eza faute na bango te parce que mingi pe eza ke tango muta wasala cover baloba ate so ke eza ya nani ba basalika cover ka wasala so alors tango muta zo kana peut-être ayokana ete na kenze mungu eza nzembu anglais aibi na anglais te akandika rasia Rosny muta sali muta ke net nzembu oyo pasteur Moïse Biya yemba ya I was just gonna say that for me yeah. Abimisa ngo nzembu na ye meza yete ezaka de fonde biso ba na mangala fonte za nango Choko sala cover pesa hommage pa mutu oyo mukola nzembu. Surtout ko tu basala suba cover ta sala ngona clip e bimilo wa nzembu na ye. Wow. Tu as quel âge? 22, 23? J'ai 18 ans. Alors. Oui, il a 18 ans. Tu as 18 ans? Oui. C'est la dernière. Yo 18 ans, yo na ya Cédric Bokokana boye atana mandefu niveau moko zo bozadi. Oza 18 ans. Yangwana frère na biso alobaki botika mambo atina ba âge ete pota yo eza pota ngati tu as quel âge? Elohim azalia wa Eshadai azali. Obi que vieux oye na ki serrete moko so ki na ki badi di serrete Tabi bat baloba français boko yo luka frère ote frère azo panza na façon moko boko za tête bien bon c'est français hein boko zwango boko silisa mais je te dis c'est un truc de ouf. Peut-être na ce qui avant mingi to continue na mwandenge ekende Nabongisa motema nanga
On a kota na présence neye. Poesi kaya zali. Yesu azali awa nabiso. Yesu azali awa. Yesu azali awa. Va te chanter à l'église. Ce genre de... Comment vas-tu, Liv? Un peu bien. Un peu bien. L'autre un peu est parti où? J'ai faim. Malheureusement, je ne peux Alors, la vérité. I like you, my sister. Majabu bozi lisabatu bongo ba. Ata moi finger food. Nangle baba finger food. Ata moi biloko miki ezate majabu. Moi ba snack, ba biscuit, ba blo moi miki ezate. Ba nguba, ba mai. Ata nguba ata mikate. Ba maman basala mikate basalaka. Ba on ba lo ba musicien soko alinga yembali ya mikate te. Bocha ba mai, moi ba biscuit, bilo moi miki. There is power in the name of Jesus to break every chains, to break every chains, to break every chains. There's an army rising up. N'a remarqué, Sœur Rosnia Zate, il faut bien comprendre que Sœur Rosnia Tobala récemment. Sérieux? Oh. Ma diabozo qui n'était dans l'épisode 12, 13. Obite moninga auto bala kaka sika mbala oze anda kubo. Boko tiki ata moninga espace ta lambe mbali ni ma des. Botika moninga ke lable mbali musuni. There is an army rising up to break every... Mato ine zo sala o mato ne kangami. Ako mate ke o mantano volume. Bo tu bezo komate fa. Non, yo kabiente. Ozo kabiente parce que so kola mato i femme. C'est là. Her vocals. Aza mungongo bien mais ako mate. Azo comme what tu bezo komate fa. Non yo kete. Naza vraiment na feeling na été. Donc non yo kete. Lo ba ke yo za na feeling te mais donc c'est qu'azo komate parce que azo koma. Ba o chige. To break every chains, to break every chains, to break every chains, to break every chains, to break every chains. Qu'est-ce qui se passe avec toi, Liv? Elle a faim, Liv. Et quand on a faim, c'est comme ça. Ma sœur Liv a bien dit qu'elle a faim. Moi, je dirais à Liv qu'elle a une très belle voix. Tu dois travailler tes descentes. Tu as tellement monté. Break every chain. Et puis tu es arrivé à un moment, tu as commencé à faire comme du jazz. Break every chain. Là maintenant, tu nous fais vraiment descendre. Fais-nous descendre. Là, tu étais encore là, mais tu n'arrivais pas à faire tes descentes avec conviction. Voilà, avec assurance. Donc voilà, mais très belle voix. Et puis quand tu fais tes montées, fais attention au micro. Ok? Joue avec. Ok? Ta tête et le micro. Une question de photo nawana, est-ce que est dending ou is not dending? Le problème n'est pas net si de l'obina commentaire au mandebo à PC, hein. Mandebo ya mona ka kenon, ce qu'il faut mutu faut imba, il faut imba kaka nandenge bango bazo réfléchir. That's the problem, yeah. Parce que or musique est universelle. Musique est munene moulay large. D'une manière que non, nako yemba na sali ngolo mususu. Les points exacts aussi longtemps nazali bandate nazana kati et pe sanga harmonie moi couleur mususu ya musique mutako memanango parce que ceux qui bino bo kanisaka que non mutu fo yemba ndenge bino bo kanta bo kende na musique na biso musika. Yeah, c'est ça parce que na place mususu ekuza ke loko mesana na ngote. Mais est-ce que abetingo bien ou abetingo bien? Voilà. Parce que ce que ça là qui faut nde ok awo ça là qui faut awo ça qui flat awo ça qui nini mais ce qui obetin ce que yembi na yo attaque ça style moro différent attaque ce que chelo moro oyo qui to mesa na ngote mais ce qui est bien matoi ça matoi. Une grande, une forte évidence, c'est la nature de ta voix que moi personnellement j'ai beaucoup aimé. Ok? Rapidement fais une autre chose dans 30 secondes. Une autre chose.
Bien sûr, tala, tantine, majabu, soki asali biso boye, nanzala, et bon ce que sera li. Ah. Osani. Au santé. Au santé. Sir. Bon attends à tafuna muko ya soso. Sir. Amazing grace, how sweet the sound. American gospel. That say. Merci, Yabes. Yabes, rapidement, fais autre chose. Rapidement, autre chose. Propose-nous quelque chose d'autre, en lingala par exemple. Qui soit un peu plus mélodique. Yassandra Baye. Jusqu'ici, quand ma deuxième chanson. Tina épisode 12, Tiwapi. Baby, t'es qu'un appel na abwe mutuba zelanga nandako. Batala kinga pambaye. Sokai yawe azala kinangayo. Bamona kingayo yo sans valeur. Sokelombe apelisi mwindaye. Nafuka mili boso na yo ya. Bolingo na yo. Ele kinyoso ya mokili oyo. Oh, du bois, ou bien nan. Ya ça dit qu'il va s'inaï. Kapinga, s'il te plaît, fais-nous encore une chose. Oh, Yamate. Oh, my days. Masanda, please. Lobelai. Masanda, please. Lobelai, ya Mike. All. Allo, Fachi Beton. Na mwani mbongo pesa Mike. Te, Fachi ngana o sepeate. Na mwani so na yebisi bango direct, bango ba yo rate. Fuka na sola na yo direct. Fachi yo ngana o sepeate. Ta yebisa mwa sino, ngana o sepeate. Lai, nakati te, fote, nakati. Ya Mike, to funde pas Fachi Beton. Fachi Beton. Merci beaucoup. Car la miséricorde triomphe du jugement. Triomphe même de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Walking low. Marche dans l'amour. Madebo. O commissaire Keko. A commissaire Keko. Moi Marie Madeleine. Te a commissaire Keko te. A commissaire Keko te. A commissaire Nzembo yaba Indien so bossa en film. Ame Karina ke se dinal pyar pundiya to bach ke rahi. Si tu hune hoi mutiyar pundiya to bach ke rahi. Aweza necessary. Aweza no Malala House te. Tango bokota na Malala House, wana nde boko la kise bango ke tango zoyemba fosa la fosa. Oza édition ya voix. Oza école te. C'est ça. Soki bo sélectionner nga, bo meminga placement na groupe websinga moni nezabwe. Soki wazoyemba bazala fixte. So bazoyemba il faut na postiro. Yonga no yemba nga na ye obenga na audition na édition na ya na pesio bref nanga yoko molakisanga na koma. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. C'est vrai. M'avait conduit dans son chemin jusqu'à présent. Nano nabima isusute naloba sute kenona que c'est là qui. Je suis avec Jésus. Diego Makanda. Ça va papa? Tout va bien avec Jésus. Diego outi wapi? Nauti Mboudi. Mboudi. Ouais, précisément Mboudi. Diego. Aux âges. Je 30 ans. 30 ans? Juste. Juste. Ok. Bon, il s'est micro bien pour nous sentir net bilo ramala mu ebima. Hein? On dit makambeza mu ebila wa. C'est prophétique. Hein? Alléluia. Donc c'est pas ça moté wa nzambe et puis abiso pe ko sepela. Napusane liboso na yo ekimelo na ngai Yesu Kristo bateli na ngai se yo Masia nati motema epai na yo natomboli maboko kongumbamela yo sembola loboko na bomoi na ngai Yesu Kristo.
yo libanga na ngai, yo libanga na ngai, yo mobateli na ngai, ebomba melo na ngai, yo libanga na ngai, yo mobikisi na ngai. Diego, c'est bon. Parce que na denga yembi oza bisika made botango made balo bake o toute détermination c'est les mêmes parce que ce pour nous ta denga yembi a bouger na été ayembi simple yes so, mais batumingi André père avait pongi ayemba simple bon mais babenga na ye problème est ça ce qu'on a eu comprendre hein sonnet sur le bibo problème na comprendre des années ils sont dépendre de la musique. Pourquoi? Parce que ils ont la musique, le choix de la musique n'a autant encore choisir encore. Au cours de la terminaison moko, mais ils ont son de dengue moko. N'a une question. Mais ce que oyo, oyo musique quoi yembi, dengue to yebe l'indembo angon des alaka. Dan 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 dan. Et là on a oh dengue ils ont moko. Ebomba ebomba melonanga nase question na autour ezali ke tango vie ponga yembaki nazo yembela yo dis-moi na tango rosa yembonga est-ce que ça na baterminazo bele mais ba pesa kini bongo po asala ki choix o ya nzembo non that's why nzembo pesa na baterminazo bele c'est bele banda abandi koyemba azaki kana les mêmes places the only time he changed sa place wana kuna et là on a bakeza ke awa skondre ndenge ya Mike azo réagir peut-être ba opé sévère parce que voix na yé bon na boy na ngate comparé na voix ya Vieux Pongi nazo bondela yo Yahweh okoki sebila kana Vieux Pongi ayemba bien tu comprends ayemba bien mais sikoyo talking to Mike yeah Vieux Pongi ayemba bien mais sikoyo ngandenge na sentir jo o moi eloko na monte na fandi moi kimia na yoka ndengo oyemba eloko mo bo abimisi wana na yebi tende na ko expliquer ngo devant bino nyonso ezande eloko oyo zoba eza timbre na ye azana voix moko ifanda de oyo en anglais babenga ngo recording voice meaning voix oyo eza facile ya ko enregistrer c'est ça mais na ndenge ayembi ne simple eloko nazoba ke batu mingi pe baleka kuna bayemba simple babenga na ye bango parce que quoi oninga na yote yepe awa ndenga yembi aninga na ite mais ndenge ya Mike azo réagir dia bongo ndo so asala mo danger so nini parce que voix naturelle Diego tika na yo comprendre que non loko découvrir qu'il embouchir car azoki pe wa izasu wapi reste là Mike oyo ka guni nyango Bacho tija limeti ni sala soso na konto na kata litoi chinchela wana pana lokole komo ninga na odaze est-ce que Diego Cao j'ai senti vraiment que tu es vraiment que bien comme dans Diego bien sûr obi ke jomo aloba ina biso ke akomla biso na YouTube abi ke azana épreuve que na majabu batu misusu bazopesa ba vers za batu bango mo bayebi déjà bayo kanaki déjà nini jo albaki asa na épreuve mais na monendre a supprimer ki commentaire a chaki wana mais eza ngo question bongo te na o biso to yebi na Congo trafic eza ngana te eza la ta wapi eza ta wapi eza ngaka te au monde des problèmes ne ya wana Congo zo ke liboso te parce que attitude wana to yebi ke eza ngate mais ça veut dire ni to ki pété tu faut lobelango c'est ça mais to yebi na biso ke no trafic eza la tandenge nini imaginez na sali show nanga na yebi yo ye question tunenga na musala c'est ça yebi singa ke no na to travailler kana na mama ya collègue mon na kati wana Parce que imaginez son maman mutando salon sani. Donc trafic eza na ngo. Donc eza la kaka quelque. Yeba nakata nini obwe soki eza ke eloko ebani il faut to landela ngo pona moi justice comment. Bon.
En fait, so tobi to koma tina niveau ya Hollande lango. Tobi misa ba frère na biso mabe. Oh. To publier ba. Au moins des problèmes yango na. Problème ndesko que elo na lingate na ceux qui muto o azaka na plateau. Asali mabe ya plateau et mon nani nini, il faut beaucoup corriger na plateau parce que ozaka na plateau. Tonton, oza nakolo bandeni. Omoni pona robeta bat musu mabakute. Omoni bat musu bazana ba cœur trop fragile. Une fois trop fragile et sensible. Ndenge yo comprendre. Et ça ndenge mutu musu a comprendre. Parce que tant yo lo baké au reprocher, peut-être yo monde qui reprocher facilement. Il pas quoi comprendre dango. Mais mutu musu azana cœur fragile, ça na romani. Ba ventirier mo boy. Mutu nyonso o jijango na ndenge yo jijete. C'est pourquoi so peut obito qui na contexte ou ata na Bible, la Bible nous dit quoi? So qui ndeko ça ma bébé ngai. Na pembeni so la na une fois au reprocher, deux fois reprocher. So mon kazo continue. Ça ni publier. Parce que tango so qui coûte au côté de la Bible, il faut comprendre le contexte. Na dans une question. Tango Peter Petelo. Tango abarosola ki hypocrisie wana soka moni ba juif akomi loka ba juif soki ba juif bake asangné na ba gentiles. Tango Paul amona ki makambo basala. Est-ce que Paul abenda ki na pembeni o a reprocher ki na kati ya batukuna? Et ça a des choses différentes. Ceux qui quand les mêmes Bibles, quand les mêmes Bibles, il faut qu'on reproche d'abord. Non. Il faut oyer ba contexte. Et ça te car ozuka oyo chengo Bible chengo non. Il faut oyer ba contexte na français na biti na ba contexte. Yeah, il faut ba contexte. Likamusu on exemple ceux qui yo sali erreur. O sali mabe na kata vino mo. Ngana ko ya pa na yo na bi ndeko nanga o sali mabe boy. Mais ceux que ça qui ozana plateau, yeah? Et ça c'est que ça la scandale na plateau. On donne exemple ceux qui pasteur à sali mabe moko ke église ye bingo. Parce que erreur neza ke biso ne soto yebi déjà mabe o sali mais église balingi ba batela yo ba bomba mais to yebi na biso déjà. On donne exemple oyo. Ceux que ça ke ba yebi batu misusu bazo pesa batu misusu vers parce que ba yebi bango. Et comme del kambe comme il faut to adresser ngona public parce que show bo sala ngo show pour na public. C'est que nakata oyo o muto robeta le baku no justice justice obeta le baku te soko sala erreur photo corriger yo bolimisa bandeko oyezaka moi ndambo ya bakambo ezo ya bozi moi flash moi flash ou bien flash bozi moi flash ya makambo ezo ya parce que toza mambo belé to préparer le bosso makasi genre ba discussion comme ça Bonjour Diego. Je tiens à cœur à te dire, mets ta vie de prière au sérieux. Amen. Mais... Tu es là, maman, ça me là. Et c'est pota. Non, mais... Attends, raison. Est-ce que... Tu es maman, ça me là. Et c'est pota. Toza bana nzambe biso to yebi que prière eza clé ya makambo soto sala mais to ele mamba prière ate po bando pesa nga conseil o sambela ele mamba prière ate ndone bi kana chaka fin de prière c'est ndenyo yebi popo na yo sala na yo koyemba na majabu omoni peut-être bayebi na bango jo yo bayebi sika wita boyebi na bino vie de prière na ngate boyebi ni na entretien na nzambe te ça vaut pas la peine na ele mamba prière te na ele mamba musique yebi sa mamba musique o ezo concerner nga en tout cas les majaboudistes bo esquiser biso en fait o eza point de vue na nga je suis pas un païen je suis un chrétien donc nazolo belan na sens que non eza vraiment pas nécessaire que non qu'on publier peut-être aime sous ce loco ils ont intéressé prier parce que na ele mamba prière te ce qui est comme un sujet en dehors ya musique yebisa ngo libanda caméra o ils ont intéressé musique te yebisa ngo libanda caméra o ils ont intéressé musique publier nga yebisa ngo ndenge bo mesana ko ndenge to mesana ko yebisa. Si ces personnes sont attachées à une assemblée, parce qu'on veut vraiment que ceux qui sortiront de Madjabou Talent soient des serviteurs et non des musicana, ok? Je prie vraiment que le Seigneur te fasse. C'est quoi d'abord musicana? Parce que ce que tu as là, c'est vraiment unique. Que Dieu te bénisse. Pardon, bande quoi? Ceux qui vont comme la commentaire, pardon, nangi vraiment to. Bisogno soto lobela non sir. C'est quoi musicana? Musicana c'est qui? Eza amoni ba congolais to benga musicana eza ba congolais ba benga musicana eza ni pour na ngande na yebi musicien
na terme eza musicien na terme car en général de Congo alinga peut-être ko changer ba terme na ya musique et oli ami benga ke naza musicien au binaza musicana siko musicien kaka siko bango siko musicana wana ezobima lokola musicana ke non musicien ya libanda musicien païen musicien mukili musicana. Ah, si. Vous comprenez. Mais les termes général, chrétien quoi, bah, naza musicana, mais le quoi, pour n'a quoi, ebima terme propre, ebima qui y'inquiète ça, les têtes que non, jamais, au colo batte que naza musicana, faut, parce que musicana, na donc, bah, on va jouer la on a dengue à moi qui paye mon robot, et na ebite, soit qui naza tort, beaucoup mais la bison on a ces musicana par rapport à bino boye, bipi boiti from Congo, Kinshasa, musicana, la ligne. Tu nous chantes quoi? Je chante la chanson de Star Kaïba. Star Kaïba. Star Rosny Kaïba. Ah, j'ai aimé comment tu l'appelais. Star Kaïba. Chante-nous la chanson de la Star Kaïba. C'est parti. Mon meilleur ami, mon ami de tous les temps, toujours prêt à me consoler. Yahweh. Blondie. Continue encore. Papa Nanayo. Papa Nanayo, Tuzana Masolo, Ebele. Ok. Serré. For why, Mike? Yeah, Mike. Ozo luganini. Webiga zoemba déjà bien té. On peut citer Moses pour dire. Wow. Luganini. Yeah, Mike, man. Oh, batomo kili bakoki ko comprendre te. Esika. Ngama open na ko comprendre te makamuni osala. To comprendre te ko. Batomo kili to comprendre te. Ata dans toilette na ko so tata na douche se ronde ayemba abwe ba savon balinyuka ba comprendre. Ba comprendre te. Jésus mon meilleur ami. Je suis comme Lazare sunabelo yokotalanga te. Batonyo samokili bakomi kotonganga. Eti attendez maman parce que la gloire de ma existence est plus forte que celle de la guérison. Bon de français. Parce que ma foi de basi. Oh, Nazaki fatigué mon chengele gimara. Bande na ba. Répétez plus. Répétez les sous. Cher Madiaboudiste, ndenge tusaki l'autre fois parce que bomoni ke o pesa des épisodes ba chat together pe to stopper awa to continuer sur lobby pour la deuxième partie to chango pe kara. Merci beaucoup en tout cas quand to bande les sous plateau déjà to changé. Ouais. Cela veut dire que ba idée pesa ko évoluer. Pourquoi? Parce que bino ba to bosali biso to koma boy. Naba commentaire na bino parce que tout le monde a peine que non ba commentaire boy sabso ba te belé ba te belé ba sabso que non bo sala rapé boy donc toujours tout le monde que non ça peut aider notre population notre on comprend notre société notre communauté donc merci vraiment plateau échanger ba aider zebelé et ça pour Nabino. Bon continuer pe ko pesa biso ba aider ko pesa ba aider bon continuer ko aimer ba page na biso bon continuer ko na kuma email na biso awa ceux qui bolingi botin na biso ba aider na email so bolingi bosa contact na biso na email pe ceux qui botina ceux qui botin na c'est Instagram na biso d'aller botin na biso message kuna tout ça ouais. Voilà, merci beaucoup donc please hein. Bobo c'est na Colorado Production pesa kuna ouais. Place Tocha Musique maison na biso donc bokini na Colorado Production bon mon donc ezaka frère Akilaste frère Kalete frère Akilaste ezaba frère Mususu to ko produire na ba sœur na ba musique tout déjà o ezalaka déjà donc bokende na Colorado Production beaucoup trouver na ba frère Mususu na ba sœur ba featuring tout ça mais eloko suna ina senga biso please
na ba ono ba s'abonner te please na ba ode s'abonner donc et puis bossa nini et le rosa les années bossa na te moi gonga mo wana donc bobo fongola notification ana une fois like voilà like notification commentaire et surtout ba commentaire et ça bien ma casse et ça bien donc to lingi bino mingi pena bande baninga mi oto lingane bolingama seki très déçu. Ah,